Ayemba ngai kutuna dia na loba nini papa ambanda nazwa na mokili baleki na bandeko na mutu ayemba nga bololete alors ayemba bololete donc carrément pour la tête pour mon bain na ngai mabete mabende soki ba bengo na yami parce que ta sondo ko benga ko parler na yami boye na bebista so yami nisimike papa s'il vous plaît ba benga yo mais na ko yamba te papa limisanga la toutes les questions moi contre la téléphone mobile. Et ça par amour. Non, il y a pas ma bête. Non. Il faut la répondre. Il faut la répondre. C'est ça question posée là. Na biso boy. Tout ça na bolingo. Amour ezali. On est là sur ma téléphone là. Est-ce non c'est pour la fouiller? Non, c'est pas non téléphone na boule te que non pour la jouer l'or ma bête. Tant yo mon seigneur pesa. S'il te plaît, madame Charifayo Kappa, c'est dit bon. Au moins, biso basi so dajo bali, totika ba relation biso nyonso. Et puis to comme ko tchabino lo sambo. Et quand on soit prier muso sali au sambeli, explique touti. Na bité que à chaque fois au contre téléphone mobile. Mais ça ba tombo ko pas que mba na ko muyiba. Parce que mbalo zaka mbala za lo kwa mwana. Vous comprenez les temps que des autres dans nanda. Non, maman, to ye oza moi so yebi. Yo no za fa marié boye. Yango ba fa na basta mabala te po bozabo. Obali moi so linko zakaka ta. Mobali oyo de abika zakana na diyo kambalo azaka déjà kimia abika nonga zaka balo yengete mba mso mape téléphone à moi pour me compter téléphone à biso c'est que non oza bepe yo pe otika pe téléphone on mobile simba so ki na bali en tout cas mbala ko ta simba ki na mo moi bon le so na bali en 4 mois nyo simba téléphone simba téléphone à moi c'était pour ani voici ma paix hier tu n'as la simba téléphone non azongela yo et pas la simba téléphone Nego ya Congo préparez vies na yo pesa famille na yo adresse à Toronto City VIP de Maluku esika wapi okozwa place monene pona libota na yo juste en face ya zone économique spéciale oyo ezali bongo quartier commercial et industriel na kati ya ba RDC kuna na Maluku yaya yeba ke zone économique esi abandaki kotongama kutu ba américain baza déjà na terrain baza kobeta déjà mobange na usine ya Pepsi Cola c'est-à-dire awa soki oye ko lancer ba activité commerciale na yo oza na tina ya kokende zando te mpona koluka ba produit nyonso ezobima kaka awa na zone économique spéciale de Maluku yana ngai ebongo mpona résidence fanda kimia okozwa terrain ya 20 mètres sur 20 au bord du fleuve Congo avec borne urbanisée oleka mo pepe likambo ya accessibilité la lampongia ba bébé nyonso esi etongama urbanisation elenda espace vert ekuba ebongo espace yage pona bana boza mobimba pona avenir ya libota na ngai na koti déjà en contact na Toronto City kaka ba numéro oyo pona kozwa résidence na ngai na prix ya mbongo ya ambiance ya jour moko kokamwa eyokani nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie Mister Siatoli nazala moninga na yo te nazala moninga no te papi gen tolobela vie avec Adi Lodolé c'est beau comme un deux journées nazala moninga na yo te nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington, grand pays. Papi Gen, tolobé la vie. Papi Gen, tolobé la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Déjà téléphone à mobile et alors liboka ba toutes les pilipili. Dès que quand au fungo la raboy, puis la né béton la miss. Premièrement d'abord ils ont manqué à confiance. Pourquoi je dis manque à confiance? Déjà sur le linga. C'est comme dans niveau de contrôler téléphone anga. C'est comme au banque la main. Attends normal déjà téléphone à mobile. Il faut banque la pété parce que na moi soit femme légitime pour contrôler le il faut te. Non tu auras pas passer la vie que non. 1 plus 1, le roi 1 plus 7 égale à 1. Pour moi, ça n'a droit à la téléphone à mobile. Non. Téléphone à mobile. C'est bon, merci beaucoup. Est-ce que
na okopesa nga article ni oyo ekomama ke mobali soki abali mwasi ana droit contrôler téléphone okopesa nga mpe article nini bakomaki no mwasi aza na droit otala téléphone nga nakopesa exemple na Luanda ezalaki na tonton moko boye azalaka na mwasi na ndako ye tonton alelaka ye abelaka bato oyeba abelaka pota libumu ye na ndako azalaka misa pota libumu oke mosala akoma kosala mochef na bango abimaka na ye en tout cas boeskize nga pardon soki ma bétise ekoti boeskize nga po toya makambo po toki vérité nzoka nde ye abimaka na patron abimaka na langi na masoko siko mwasi yango bango nde na porte téléphone nde mwasi ekotala non soki atalaka téléphone te tala deba na biso wana toki kaka mosusu wana okela basala bato ntango nayezo koyanganga nasimba telefone na yo eza quelque parce que na toi motu moko par relation na toyebi ke non c'est du bon déjà ça nini aza homme marié eza na relation nini oyo yo kobangela ngai nasola so namoni message naza mwasi na poli nakoyembala na telefone te nasola banao ya mosala nakoyemba te mepa nakoki kosimba ntango bani osandeki non kosa telefone nakolandela ngai kutu nadia naloba nini papa ambanda nazwa na mokili baleki na bandeko nanga moto ayembanga bolole te alors ayemba bolole te donc carrément pour ataka mobali na ngai mabe te mabende soki babenge na yami parce que ntango soki tokopena kaka langa yami boye nabebi sita kaya miniti mike papa s'il vous plaît baobenga yo mais nakoyamba te papa s'il te plaît Naloba je vois c'est l'amour que tu me donnes téléphone est le côté au contre tricher n'a pas sans téléphone s'il te plaît le vrai amour c'est pas les téléphones ngai confiance eza bolingo ozope sanga yango wana ekoki mpona na teme suffit les téléphones ça me dit rien parce que sans téléphone oyebi badresse ba ex nozala na loko mona obala alinga aluka na culture na pesa fona bebiseli kopo na paso na kanga abando obenga fona chande sim nanga na komi na sim na telefone na komi na fina ngasipa sila na contrôler muke na ebita toujours na ngambu ya badeba biso basi mais soki déjà obali inutile de changer sim s'il vous plaît il faut à la maîtresse de ton nom moko oza na droit ba non et oui maman ex nanga papa dana bali na bloqué yo na changer ba nisoko yana ndinga buzoba donc moi si donc yo ka surtout zonga na bato soko lobi ke yo changer sim soki ex na luki sur sim dans la changer ba sim mutu voza na décision que non na ko changer sim te na bloquer na banini ba relation na kala to relation pour ça respect to tikali ya kala na bloquer pour que non après ça on parle de personne respect pour respect on a fait comme rappel au bébé non même pas parce que na za femme mariée non ta ba relation mususu mutu da iba la depende na nga na olinga tena so parce que pesa mbali na ba côté ça pesa même mobile botikande ngala na droit sim ba téléphone na yo et pour la droit sim ba téléphone na nga. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Bonjour, bonsoir, chers internautes, abonnés na biso so ya Tolobe la vie TV, babono ba c'est plus ça kabiso mingi. Merci beaucoup na Nzambe mokonzi kola kolamuka eza habitude ceux qui toza boy eza ngol na biso te ma na Nzambe na bana na ye. Maku na mo boss papi pa malamu. Pourquoi pas na papa moko kitoko ya motema boboto papa Washington les grands pays papa Washington les grands pays. Merci beaucoup lelo toza na émission spéciale ya kitoko o bolinga vraiment. Toza na toujours na rozala ngamo na plateau na kozala bien invité là toujours le bel sujet ni toujours le bel awa est-ce que est normal moi si ayeba mot de passe ya mobile to moi si a vérifier ka téléphone mobile à tout le moment toujours on a toujours branché bozala wana bolanda toujours émission on a bokebi et kozala kitoko à suivre. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Merci beaucoup, chers internautes. Kibino émission vraiment beau à la brancher, vraiment beau talent. Nous allons côté na kati plateau. Nazana ben invité na soki caméraman na aza même moral na a fongolé la vraiment image. Bon mon invité na nazana bango. To baino na mpandi ya maman koto bonjour maman. Bonjour, Yemoko Charoufa, donc Bambo Tebele partout. Bonjour, merci ma femme beaucoup la nabiso. Biso doit toujours pressé quand un micro quoi. Le gros PC Bambo d'en profiter Bambo Tebele pas Yemoko mon boss que j'aime au fond de mon cœur. Papa Edgar mon thème Nadine laissé quoi. Merci beaucoup na baluki koto na mpandi na moloboko langa koto ya mwasi. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Ouais, santé ça va. Bonjour na batunyo so balinga l'artiste c'est du bon. Mbote na bino
toi lisusu. Merci beaucoup abonné na biso, j'espère que Bobi artiste ya munene vraiment o asekisa bino makasi na ba théâtre o asekisa bino na ba TikTok. Merci beaucoup na mopanzi ne toza kundana la benne na bonjour yaya. Oui bonjour. Koni santé? Oui très bien. Ya nanga kota la caméra ça la bien ba yebazo lando zo présenter na komba nani. Oui kombo langeza Silambayo bato ba yebinga déjà moni Silambayo na plateau dans Silambayo autrement dit FBI ya. Merci beaucoup, chers internautes et abonnés na biso lelo na bisa kibino tozo lobela sujet na biso zanine. Est-ce que c'est normal moi si aiba mot de passe ya mobile? Est-ce que c'est sous normal moi si azala kana bitide ko contrôler ka téléphone ya mobile vraiment à chaque moment? Merci beaucoup. Nazana plateau na nga na ebite so na banana nani nazo bana toujours na maman Nadine oza mupandi na ngai. Maman Nadine, si je n'ai pas est-ce que c'est normal moi si aye ba mot de passe ya mobile to moi si a contrôler le téléphone mobile à tout moment pour na yo au moins ndengene? Voilà, question na yo eza vraiment clarté parce que ton lo ba moi si to ba moi si ni moi si ya libala. Donc to cheka do to cheba sinon en général. Non. Pourquoi ba sinon en général parce que tant de bête sur la moi c'est bien madame. Vous voyez un peu maman au moi sur ba PC limbongo. Wana ndepo na nga Nadine babi mwasi na mobali secret za sauter na libala donc nakati ya libala tant que nga mwasi na za na ngai na eloko moko ya bomba te pourquoi na ko bomba na pas za eloko ya bomba donc pour na nga na bi que non mwasi aza na droit ya ko contrôler téléphone ya mobali parce que ya bala ba comme déjà 1 + 1 = 1 c'est un peu ça. Donc pour na yo est normal moi si faut contrôler téléphone mobile? Mais oui, pourquoi yo pesi ka vie wana moi si faut contrôler téléphone mobile? Mais bah déjà moko non. Attends, mais alors moko mais c'est obligatoire te ngala za nga muto ki ba sens mususu pour na mesana ba sens wana na biso loko moko to dozaka na mbeto ko maka moko siko moko bien si mettre na téléphone to ko moko te ka to ko maka moko to moko na moko na za moko ya moko pona libona maka munyonso ngala to mwasi na meto anda ko moko d'habitude to bani secret exact no donc téléphone ko za na mesa so papa ba bengi ata na ko fona tanga ba je na tanga ba message tout et tout pour moi la monde na mabete papa ko to zali bo tenir la rigueur te pour la maman Nadine laisser. Merci beaucoup maman Nadine tozo zongela to baluki ko to la mpanzi ya papa na biso c'est dit bon to ye ko to la mpanzi ya papa na biso c'est dit bon papa na ngai est-ce que c'est normal moi si aiba mot de passe ya mobile pe moi azala kana bitite ko contrôler ka téléphone mobile avis na ezani eza normalité eza normalité déjà moi si soit comme na niveau au la téléphone mobile na ye premièrement d'abord eza manque ya confiance na ndengeni. Pourquoi je dis manque à confiance? Déjà sur le linga tu comme na niveau de contrôler téléphone anga c'est comme au bangela nga n'attend normal déjà téléphone à mobile mais ko bangela peut-être parce que na moi soit femme légitime faut à contrôler le il faut te non to ka te ba pasteur ba lobi que non 1 + 1 le roi baba 1 + 1 = 1 moi ça na droit à la téléphone à mobile non téléphone mobile. Papa c'est bon, merci beaucoup Nanou. Est-ce que na okopé sanga article ni o comment que mobile soka bali moi si ana droit contrôler téléphone. Okopé sanga pe article ni no ba comment que non moi c'est na droit à la téléphone mobile. Que ezala ka pété news wana mi balé ezala ka té. Bien sûr to yebi yango ba abonné bazolanda papa nanga Washington les grands pays vraiment zolanda débat oh ezo salé bien. Déjà téléphone à mobile ya lora liboka ba tout les pilipili. Dès que au fungola ka boy pilipili na beto na miss. O ta la téléphone nga pose wani. Déjà na bala yo déjà on a ndako nanga au moni conseil so tali ba basina biso mikolo balibale umela te po ani biso moto créer ba problème ngata ngota la téléphone na ngai ya loko créer ba problème parce que na zata mso na ba relation mo ya kala autant mso to garder na biso ba bonne relation na ba réseaux sociaux to solo la mais yo so moni ngo e batika za relation na nga kala o mona ga loko la mwasi nanga quelque part ton abo moi ça ta téléphone nga na protéger relation na biso donc moi ça na droit ya ta la téléphone à mobile. Donc on a avino de azamba na droite nga moi so simi téléphone na beta. Merci beaucoup papa nanga merci j'espère que ba abonné na biso bazolanda vraiment ezo sala kitoko toke kotola mpanzi ya mama Sila. Est-ce que c'est normal moi si aiba mot de passe ya mobile to moi si azala rapé na bitidi ko contrôler téléphone mobile point de vue na. Oui, c'est normal vraiment moi si faut attendre nyo so no zolo. Papa tikala lo pardon yo lobi anga lobi na hote pona yebi yo lo bada mingi on a débé comment oui pona talango pourquoi lobi bongo naka ki maman na dit na lobi que non moi si ni bo lobi là moi so déjà ba bali to ça da communauté de bien donc c'est-à-dire o a mobile comme yanga pe comme ya mobile
pourquoi tu sais la boca biloko ndé ya ko kabla téléphone to kabla sentiment ta la. Quand c'est que ngape mobile phone la ta caleçon na o. Non, c'est normal so lingo lata na ba caleçon mix. Ba caleçon mix za nango lata na o eza normal. So na ta singa ta caleçon mibali. Ya na téléphone. Moi si ya mobile c'est mobile. Mais quand même peut téléphone mobile faut la peine à moi hein. Pour mobile za la peine à makambo belé. Au monde mobile oyo ndé peut c'est du bon lobi que non. Na so protéger ba relation na kala pour mon ata mobile mabe. Pour l'air da to balani ndé singa c'est ba relation na ya kala. Ça on a bana ba nous sommes que non si la abali. Dans la relation na ya kala et ko na force ko solila. Parce que pendant la silika nga si na téléphone parce que na moni relation moko comme dans ma B. Ndé ça que na silika. So pe simba na bonjour bonsoir na mona normal. Na mona mais so comme que to kuta na wapi. Lobo okosa kinga non sepela na ngote. Et puis cause mbaba kongo ça ba showbiz. Baba mbala comme moi c'est suite à makambo. So mona bala so oui. Oui. Ça na entre maman si la pardon la kato. Merci beaucoup, merci. To wele la raté, to lo bara moko. To lo bela moko, to pe son pe ma Nadine pe a me kapé ko loba. Bon to zo ngana pa zo ngana. Ko na bisi sije wana. Ngana ko pe exemple na Luanda. Ezaki na tonton Moboye, azarana monster na ndaki. Ye tonton la kam, ye abela ka ba to ye babela ka pota libumu. Ye na ndaka za kam ta pota libumu. OK, musala comme ko sala, mon chef na bango bimaka na yi. En tout cas, excusez moi pardon ceux qui m'a bêtise et coach, excusez moi poto ya makam photo qui est vérité. Ndora ndé yi makana patron bimaka la kina masoko. Siko moi c'est ko bango ndé na partir téléphone. Là moi c'est ko tala non, ceux qui ont tala téléphone ité, ngana ye. Sana débat na biso wala to kika ka mususu. Wala kila baka. Ngai grand frère na ngai voilà lobaras dans le bien assassin ba meza boy na tozo ngana bato tant na yozo boy ngana simba téléphone na yo eza quelque chose de louche parce que na toi mutu moko par relation no sobi que non c'est du bon déjà ça nini aba on marié eza la relation nini oh yo ko bangela ngai na solo so moni message na la moi na poli na ko yamba na téléphone ten so ya ba na ya musala na ko yamba te mais pas na ko pe ko simba tant ba no sa ndeki non ko sa téléphone na ko landela maintenant na droit Songolio siko na songolio ngana artiste na personne publique tout ça na bato su batala rabiso azani mwasi na hotel na biso exemple mais azape camarade na yo azami ko camarade pété na biso exemple na ngala mukala na tongo mwasi mo boye akomelanga bonjour photo bonjour likolo na sima photo ana nini akayima belela akomi bonjour. Moi, s'il te plaît. Tant que tu as bonjour à Bongo, on s'appelle la honte, mais pourquoi? Imaginez ce que moi, si nanga a 6 000 téléphones nanga. Amoni biloko bon. Moi c'est ça la dégâts, papa c'est pas na raison. On a bien la sens nini. La vie bien awa. Ça la clair. Moi c'est silika, fa mon eloko moi ya mabele na mode abo maman. Aza photo atindela nga pona start to benga ye, asa ra boto ça to bloquer. Au moni makami to ba partir ba téléphone. Mibel muso comme avant nous na ndaka obi mala baninga na yo, obi mala baleki na yo. Ça ka partir téléphone ko de oui. Pourquoi ça femme marina ko na za to que tamba lo ko na babar. Moi ça libala. Tolongoli la téléphone. S'il te plaît, tolongoli la téléphone. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En tout cas bolimbisa parce yemba. Ngai kutuna dia na loba nini papa e. Ambanda nazwa na mokili baleki na bandeko na muta yemba nga bololete. Alors ayemba bololete. Donc carrément pour la tête pour mon bain ngai e mabete mabende soki ba bengo na yami parce que taso ndako benga ko parler na yami boye na baby star so yami nisimike. Papa s'il vous plaît ba benga yo. Mais na ko yamba te. Papa. Limisa ngala toutes les questions moi. Voilà débat. Faut contrôler la téléphone mobile. Et ça par amour. Non, il y a pas ma bête. Non. Il faut la répondre. Il faut la répondre. C'est question posée là. Na biso boy. Toza na bolingo. Amour ezali. On est là sur ma téléphone là. Est-ce non c'est pour la fouiller? Non, c'est pas non ta téléphone na boule te que non pour na zelo ma bé. Tant yo mo ça pesa. S'il te plaît, madame Sharifa Yokapa, c'est du bon. Au moins, biso basi so dajo bali, totika ba relation biso nyonso. Et puis to comme ko tcha bien le sambo. Et quand on soit prier muso sali o sambeli, explique tout. Na bité que à chaque fois au contre la téléphone mobile. Mais ça ba tombo ko pa ke mba na ko moyiba. Parce que mbalo zaka mbala za lokwa mwana. Yo comprendre les temps que des autres dans nanda. Non, maman, to ye oza moi so yebi. Non non, ça femme mariée boye. Yango ba fo na basta mabala te po bozako. O bali moi so liko zaka 4 mobali oyo de abika zaka na di yo kambali azaka déjà kimia abika nonga zaka balo yengete mba muso ma pe téléphone à moi pour me compter téléphone à biso
c'est que on a besoin yo peut tika appel téléphone mobile simba soki na bali en tout cas mbala ko ta sim na ki na moi bon le so na bali en 4 pour nyo sim téléphone na sim téléphone moi c'était pour ani bon sim pa pe aye tu na sim téléphone non azongela yo et pas na sim téléphone moi c'était pour nyo sim téléphone moi pardon s'il te plaît là loba ce qui compte chez moi c'est l'amour que tu me donnes téléphone est logoté au compte tricher n'a pas sans téléphone s'il te plaît le vrai amour c'est pas les téléphones ngai confiance eza bolingo ozopesanga yango wana ekoki mpona nga ça me suffit les téléphones ça me dit rien parce que sans téléphone oyebi baadresse ya baex nous allons là-bas adresse s'il vous plaît mpona nini yokeka mama Nadine zalaka mpe na mwa maîtrise mama Nadine parce que débat oyo vraiment nasi adresse ya baex wana adresse ya baex wana nayebi ka ex na bana nasuna kenda numéro 27 mpona okepa niveau eza par téléphone bake nayebi adresse asalaka te bana nabala toti pourquoi atravailla te silase baosala ngo ndeni silase baosala ngo ndeni bon ngai nga pe na artiste c'est bon artiste ce que batoka ba c'est bon pas bala vana moi c'est passé alors asi oui ouais na sasi na lobeli bon zambali moko alinga tinga mo lo sola na bali en tout cas vraiment na bango na nzambe na bali ndio la alliance le Sharifa en tout cas attaque la soka na na poto za numéro na ngati no c'est ni nanga parce qu'on a besoin de ça kale oza yo boya ki meza kana posa na yo là au mono bala alinga aluka na petit na posa fana bebe c'est le corps na pas zongi la kanga abando bengo fura chande nanga na comme na sima c'est pas na comme na vi nanga sika pourquoi ba sim nanga kala yo bakte papa libala za facilité libala za facilité côté on a ma copine na contredire mke si na contredire mke na habite toujours na ngambu ya bandeko miso basi mais ceux qui déjà au Bali inutile de changer sim s'il vous plaît il faut à la maîtresse en tout nom moko aux a droit ba non et oui maman ex na ngana pas na Bali na bloqué yo na changer mani soko ya na nga busoba donc moi c'est dans yo ka surtout zonga na bato soko le bi ki o changer sim ce qui ex na looki sur sim dans la zone changer ba sim mutu la décision que non na ko changer sim te na bloquer na banini ba relation na kala to relation on peut sans respect to tikali ya kala na bloquer pour que non après ça on pas de respect pour respect on a peu comme rappel ko beba non même pas parce que na za femme mariée non ta ba relation mususu mutu da iba depende na nga na olinga tena so parce que pesa mbali na liberté ça pesa même mobile botikande ngala na droit si ma téléphone na yo et pour la droit si ma téléphone na nga on na nga répondre Nadine mobile mutu la mutu asa na vie na ye eza ba relation to kabwana ba comme plus de canet nga sim na ngo bata 18 ans yango na chana na simité mutu ko sa bo kabwana kendo bosani ekutu jimsuka abenga musaki na mboka mo abenga ça to lobela yango wana eza ba relation to kabwana bango basaka na posa biso tilelo na bano te mazab mbe musto bwana bango kala mais akova ata 3 à 4 si le pardon ozoma ça to na balité mais na yeli pembe bazalaka o bali surtout o bali ceux qui déjà yo boyiye ya na posa ta boyote mama yeba ke so abasa non so pas détruire ba non sale loko ngana bi ke libala eza passe so mbali mo considérer bala pesa mbongo nga pona nga non c'est sim na nga pona bobuzoba jour ko benga nga soko luki mo na papa so la ne biseke muto benga afa marié et après quand ndemo sino ko bloquer ako je pas sim so bengi et mutu mo za na poto awa na yeba ka na bloquer 1500 fois abenga nga kaka abenga nga kaka atuko fo na poto excusez nga pardon linga poto pona mo na biso basi to bali mutu ka ye ayebi yo te bi fa no te malinga peso mo comme sika mo na ye apo ba ke non a contre non quand on téléphone na ça OK non papa ke non musala musumba ba ibe téléphone papa zo yanga tena no sim ke non musabe ke na sim na c'est normal loba na yo papa mais est-ce qu'on a tinga homme public so na bali moi sanga mama e na linga rayo parce que so na linga ki ote na la comme niveau au bala ote mais pour te protéger bolingo na biso pour te protéger relation na biso éviter téléphone. Merci beaucoup, ma chère internaute. Sinon, vraiment, il y a Tolobe la vie TV, babonné, sinon c'est Tolobe la vie TV, balobi, ah, la chaîne, oh, vraiment. Ma belle équipe, Bino. Bibali, avant. S'il vous plaît, maman, journaliste. Merci beaucoup, maman. Nazozong anabino, nazozong anabino. Nazozong anabino. Ngoma ezangonga, ngoma ezangonga. Nazozong anabino. Merci beaucoup, na babonné, na biso, bo comprendre vraiment, tozo panzanteke, vraiment, ah, plateau et indi vraiment débat au sujet au vraiment bon s'abonner à liboke tozo comme na suka ngongeza nga tozo comme na suka ngongeza nga maman na biso Nadine moi mot de la fin na yo et puis moi conseil non et ça la na baboni bazolanda ah okati na maloba kitoko mot de la fin vraiment bon nanga le baboy na pesa na conseil na bandeko baso ba ke no da balingai na tika non balobi boy babali o oui mais
quand même un mabondeli premièrement pour nous aussi maintenant mobile na malamu on va voir clé à moi c'est dibala deuxièmement côté ka chomo te matala chomo mobile na pomba na roda yakabe na mama camarade nanga mba camarade nanga mama c'est nanda osambela makasi na so entraîneur mama na si akenda lola mais mukolenga kufa papa na mobile na ye wana azokendaka awabimala ba camarade ya bana na ye aki azui malade mama na innocent oui akenda lola mama na aki papa na aki azui malade na ye aya pesi nani mama batu mama mkolo kufa benga biso bakamada bana bibana nga na okufa mais na okufa innocent na okufa boye na maladi on a sali kindumba te na kufa na su maladi o batu basa ndumba zo menga na zona ndako libala mobali na kino swaki ndumba na zu maladi na ye nzambe a épargner te pour na suicide nga na okufa maladi na viso fa na mobali za ndumba en tout cas faut retika il faut retirer mais so d'abord comme le niveau libala maman faut ça on se pose à ça sauf qu'on fouille téléphone c'est un peu ça merci beaucoup à aimer Manango ma copine que j'aime au fond de mon cœur moi ça talibala mon pas Christian on a bisoko simbi OK prison merci beaucoup à Nasibo Tamba Yanga quoi merci beaucoup non bah si bon il y a mon grand ingénieur mon grand frère que j'aime beaucoup il mon bala mbinga quoi JCB6 ça donc tout moi soit lengi boye zara yemo moté na charoufa et puis ça zouate quoi ba bon finga kaye bino boza na émission sima na Hollande bino sima boye banga on a dit ne laisser bolumu moi mongala solo. Merci beaucoup à Yemoko Zali Bongo. On a bien aka motema nanga quoi. Edgar Kouat, Symphorien, celle contre tous. Papa Banebele, je t'embrasse partout là où tu es, en France, dans Katsarène, Babizou Belé. Merci beaucoup ma fille chérie que j'aime beaucoup. Yemoko bébé, Jean Brunso, Zavandi Kalanga boy. Merci beaucoup, merci Toké Kotona Mpandi, papa Namso Sedibo, artiste mon artiste préféré, artiste préféré nanga. Merci beaucoup mon mot de la fin et ça la bien. Mot de la fin nanga ça boy. Na loba mingi na ba so ba se respectara. Le femme moi si oazara sir na ye. Wa ibo cha mobali à l'aise. Wa cha mobali à l'aise. Wa ibi valeur na ya une femme mariée. Na loba na basi na basa la toujours na mitema bongo, mitema ya okipa ba téléphone na mibalité parce que si mobala balio ozanda kwa libala ofani na ngwende na yo ça sert à rien au la téléphone. Baso balingola de la ba téléphone à mibal bolimbisa ngai na mona ndie moi mutua jar parce que moi soit à moi si s'il vous plaît non conclure moi soit à moi si non loba moi soit à moi si wa yebi ko se respecter wa tambola na crainte de Dieu wa tambola mana kibonzambe téléphone et le belaki le côté n'attend simba téléphone. Les attentes fou comme pour ensemble la pour mobile. Pour moi c'est du bon. Pour moi c'est du bon. C'est pas important moi ça t'a la téléphone en maille. N'a pas important t'as la téléphone en moi c'est ça la confiance dans boligotoire en moi. Donc vous te la paix voilà. Elle dit là carrément ma pouya moi la maman Simone Evariste la paix si vient là Jojongo na imeni. Jojongo na la paix si ombote. D'abord c'était Chassi Mimboul le ministre Gosse Mayele depuis France. D'abord c'était le vieux Patrick Ndenda qui a maman Inès Kaebe depuis États-Unis. D'abord ça l'insulté Anita Tangankoi. Hey moto. Merci beaucoup Toké Kotona Mpandi ya maman to capé mon mot de la fin et ça la bien. Oui, ah oui, ngamo de la fin ngeza ka makambo zozo luba awa ngamo na vendre en tout cas pour émission les qui sentiment trop mais bakati biso ngo. Suko pourquoi bino mi bali. Bolobake eso bali déjà. Faut pour nos camarades, camarades basa mabala non. Et na basi musu ba bala puis na camarade a battre parce que va conseiller malade. C'est ça. Et ça te que noko pose doka de tinga na bali na ngate. Bolobake boya na dina luba tourna. Pas dans la camarade d'église. Moi si o ya bali à cause apena camarade a bali te mais va conseiller malade. C'est faux. Au monde si ko nango c'est faux. C'est que c'est normal. O ya mbande ti téléphone moi mbali boso bana bana mama rolinga makaba mission. Babo sama mbala dika ta téléphone à moi. Et le kamusi ne peut loko c'est le telingai. Ya ngwa important. Donc conseil ça para biso basi na bila ba toto na tout ka bo silikate za ka ne to okene makambango. Mama biso akala so abotela bana botela bango basi 10 15 za ka po na vendre nga na libana nga na boya ko landa. Zo boya ko landa. Taka zo ko bota. Abochi ba basi 10 la ka kufa elo bana. Okomo ka po nini? Yo te fait mbalo tala ka te. Olandela mobali te po nini na vanda ka libala. Non, on va pas libala po na bana te. So estime te po kendi. Sombala ok ma malade des ali makameze belé ozomona soki li moment bazo ngapo na nga soki mbala balinga moni ke mbala zo simba te comportement mobulu par-ci par-là tout cas mon antika oui en tout cas mon antika ya batu mususu eza batu mususu ensemble banga 25 pasteurs. Merci beaucoup maman Silango ngeza nga moi ba dédicace na boaka
ya dans ma banque ça faut sur la bloc ça bien te le vieux nanga JP Kalondo abiyonde makambu quoi mboto esiko zali mon vieux Francis Bata na Londres babi koto zali bambote ya trop na bosa le vieux nanga Guy basket des continents hein babi JP Kalonda ba vieux nanga Micho mabala wane donc vous êtes tellement bien en tout cas bambote ya trop siko bozali en tout cas bolimbisa nga na ba fan nanga koto na bete moi libaka en tout cas pardon bolimbisa en tout cas merci beaucoup na ba cher internaute ba abonné na bisino sur ya Tolobe la vie TV ba abonné o ba sepelisa kabiso makasi papa na vie nanga moko papa malamu Washington le grand pays bobi wana papa malamu merci beaucoup na ba conseil non et ça la bien vraiment merci beaucoup vraiment na ba abonné bazalaki toujours branché na chaîne Tolobe la vie TV babi Tolobe la vie TV awa nde makambo kitoko ezali merci beaucoup CG lelo j'espère que et c'est plus bino ceux qui besoin toujours na posa toleka toujours Tolobe la makambo kitoko beau commenter beau liker beau vous jamais déçu merci beaucoup bambote na nga na ko banda liboso na mon cœur bobi wana place na lalaka là où je repose JCB ça c'est moi entre m'a dit Félix c'était ce que de combattu mais jamais abattu mon père de mes enfants bobi wana papa ya banana merci beaucoup na papa Beli Bella le préfet ma papa Rebile ndongo tomuto maman José Bouetou maman dit maman pourquoi pas na maman Christina maman Nounou depuis France bobi wana maman apesa nga ba conseil so libale vanda boy eza grâce à conseil no maman merci beaucoup na ba jaloux na nga nyonso na bloqué bino te mena salut bino bozala ka bongo to pesa bino toujours devoir elobe moko le grand coordonnateur JCB ça moto batami alekio na mayele ba copine so na linga bino je vous salue on se voit à la prochaine numéro bye J'ouvre à maman et mais ça qui te quoi et mais ça qui te quoi L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Mboka na biso Congo mawa mingi tokosuka wapi zina ko bato bakufi lisusu ebele marai topesi na polo nzambe atalela biso makambo oyo bato batelemi na nzela mpona demokrasie bato babimi na nzela mpona demokrasie yo moto telemi liboso na nga na mandoki mama okokobonga mpona nini na mwana Kongo nini na mwana Afrika nasala wapi nga mwana Kongo bato babimi na nzela na bandala na maboko bato babimi na nzela na ekuluse na maboko bato babimi na balabala na shambele na maboko yo moko telemi liboso na nga na okomanga mpona nini